Eveline yango eloko nini etungisaki ye akoma na niveau ti ya kokufa bongo. Nakoloba Eveline babwakelaki mbasu na lokolo. Babwakelaki ezalaki na mois de décembre bino bo omoni alekaki susu te. Kotala lelo akufi première dame atindi délégation. Est-ce que s'attendaki na rencontre? En tout cas, na s'attendaki na rencontre wana te. Na sepeli mingi. Na sepeli na remercier na maman puisque azali maman ya bana tango ayoki lolaka ya boye atiki biso te atindi bino boya po bokutana na biso. Yango nazoloba kaka soki ezali wa ya Nzambe Nzambe azolokumu mais soki eza muta mokili mutasala Eveline bo muto wana pa kokota na sama bele Nzambe moko akosala jugement po naye. Batu mususu nde bazo panza sango mabe ke mama salaki émission alobi Eveline babwakelaki mbasu na sexe yango ebomi batu mususu bakomi ko interpréter ngo na ndenge ya mama bango Eveline lokola kufi ete mutaka na sima Eveline batu bakufi te eli koloba koloko Eveline akufi nde yakangi non oya ko commenter na ye a commenter mutualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga deja na sadere nela sabu na koki na nga Turquie Suède nga na Suède mame na sale fona kama la dina bella kaponga na si na sadere la pétrolière Grace Mandela. Voilà misunga ya Grace Mandela la pétrolière quoi donc ngai na si na sadere et puis musicien na matu baza pe kuna na kosenga bukende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba musicien na ngai misunga ya Grace Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé ngai moko na ba musicien na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka misunga ya mama Grace Mandela. Bandeko misunga ezali kokatela mutulinga la te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin Nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mort na corbillard ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta na misunga ta santé c'est ta vie. Poto moni déjà ndenge mama Denise atindi batu boye que matango akozwango en charge azwango pena charge mobimba message no kopesa ye na bandeko na biso bazaka na poto balobaka mama Denise asunga batu te message no kokyo ba mama. Bon message nini na koloba pona Maman Denise n'a remercié puisque n'a remercié puisque tango yoki sango bo memelie akangi motema te atindi bino bapanzi sango boya bokuta na biso baboti na ye toyebisa ye oyo ndenge na yebisi bino oyo Nzambe abakisela ye oyo ezangi parce que ça ngai vina azaki mo ene nanga et puis azaki moi c'est à valeur dans la étape papa zali biso Eveline azaki moto abandai ko sunga biso abandai ko sunga biso Eveline tozanga te ata moi mukete bosala bo état de besoin na ko koloba te et moko mama yebi kokunda ndenge esengaka mbongo
nakoki koloba te ke nakata montant nasala boye oyo ya kopesa biso yango kaka tokozwa po tokunda Evelyne Kamo mwana na biso. Se détendre na ba week-end oyo yango chez Jongade batieli bino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa ambiance ezali kolala ya malonga na ndenge ya 2 fois te po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo kosepela nango pe poulet na ndenge ya 2 fois te ndenge kaka bozali komona ezali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto. Kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir il y a 16h-5h, samedi à partir il y a 12h-5h, puis dimanche de 12h à 3h du matin. Babosa ni binote tango oye chez Jongade okosepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na musique ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta. Pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na bagurumba ya kitoko. Pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badanse ya elengi. Pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo +33 63 54 75 181. Chez Jongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa. C'est naturel soin. nyonso yanga bolandaka filmu na filmu na pisi bino bambote bele bo moi susu dona konne parce que vous allez vraiment parler les locaux ni pena pito parler to me kampe ko sola non na ye moko pa na ye parce que balobi makambo ngo tozo comprendre to pesi vraiment ba condoléances na ba famille nyonso bazali ko kufela ba bandeko na bango famille adadi di Kambala vraiment ba condoléances na bino pe na artiste nyonso pe famille na biso presse to ti ko kufela bongo Evelyne Kamo Lopez to zali toujours ka kokota kobima pona ko luka ba solution to le ndeko na biso na ndenge vraiment il y a ordre parce que tous ça ba journaliste tous ça vraiment batu ya mayele et salinga malamu na yeko kuta ken pia na awa et sika na yeko kuta na kati vraiment ya famille ya Evelyne Kamo Lopez intermédiaire azate ken bazo solo na mama na ye et na yeko kuta dia ba sisi ko solo je sais pas ba solo li nini makamu nini o 15 ali ko bongisa et ko sala mabia makasi na pesi mbote na batu nyonso ba ko landanga à travers cette émission et puis la chaîne film na film ken pia na pito pas les bonjour. Ouais, bonjour Dona Konde. Bonjour bandeko tu ba Olanda biso. Nako banda mbote na nga mingi na mama CDJ Mampata mama pasteur. Na pesa mbote na prophète Emmanuel Dodi. Na pesi mbote na prophète Moïse. Wa Zolanda biso vraiment à partir ya Londres. Donc ba mbote belé na ye donc mbote na bandeko nyonso tout oyo bazali ko landa biso. Voilà, mbote na ba nyonso bazali ko landa biso. Ken pia na poto kota mbala moko na vivre des sujets na biso. Baliwa oyo tozo kufa mikolo oyo surtout biso bato ba TV. Ba musicien, ba artiste ainsi de suite tozo pas di Kambala. Les autres perdre Evelyne Kamo Lopez. Okolo bani concernant baliwa wana ndezali koya. Bon, ngana loba liwa ezala ka mokano nzambe ye moko atinda biso na mokili ye moko yabi destination ya moko na biso ndeko na biso Evelyne Kamo atiki biso vraiment na pasi omoni kokufisa jeune fille ya bongo vraiment
et sali vraiment passe surtout nalandi émission moko asalaki nandeko na biso Robino Mundibu azoyemba nzembo aliwa tout ça ye alobi Robino Mundibu ozobangisanga seke kala mingi te Robino Mundibu ozokufa tika koyemba boye bazoi pena te ebele osola masolo aliwa na Robino Mundibu parmi ba émission na vraiment ya suka tiki donc eza mwa pasi makasi mais ngana osenga nzamba yambaka molimo ndeko na biso Eveline Kamo wa mesana kosekana batu vraiment lelo azate eza la pasi toujours eza la pasi molimo na efana na kimia. Merci beaucoup Ken Piana na kutio awa na kati ya famille Eveline Kamo Lopez to sala ka effort que noto le ndeko na biso na boboto etanke batu na maele na kutio na délégation ya maman première dame maman Denise Tshisekedi. Ken Piana apport na bino nini boye nango comme solution la famille ya ba Eveline Kamo Lopez. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour la question. Au moment où on donna, nga sala ki émission na sœur Nabiso Dani Bokombe, ou moi na poto ya solo journaliste ya poto. Na mekaki un peu ko soulever point par rapport ya matanga o tozanango. Moni biso soki ba artiste et comédien bazui problème à matanga, biso nde tochaka makele, les soki ba artiste et comédien pe bazui problème à matanga, biso pena tozalaka wana na ba micro na biso pona koluka kopanza sango ba konzi bacha masoloka. Mais lelo esali ke problème yango oyo biso toyaka kocha ba micro e kweli pe biso moko lisusu ndeko na biso Eveline Kamo akufi donc na mekaki un peu ko sala ba démarche koluka ndeko na biso Dani Bokombe to sala na émission na lelela ki par rapport ya problème ango il aza parmi bato baza rapproche ya mama OK amekaki pe ko komisa message yango esali ke lelo toyaki na accompagnaki délégation basolola na famille bayeba ezosenga nini makambo yango comme ça maman atinda moi ba oh quelque chose à nga meka kotinda donc ngapo na nga eza déjà makambo yango eza déjà na pas bien makambo yango ezokende déjà très bien côté là déjà maman kotinda bato donc like que mbongo koya donc na minute souci tozalaki nango ezalaki beaucoup plus bazoela biso matanga en charge ndenge maman Denise azui matanga en charge en tout cas nzamba pambola maman na biso Denise apambola papa na biso mokonzi ya mboka et makambo nyonso o baosala nzamba pambola bango c'est bon ce que soki tomoni ke no maman Denise le soka solo li apesi ke no ke c'est bon bandeko na nga bana na nga ya bino yango boye ya ndeko na bino boko bimisaka mobulu ndenge ba mesana ko bimisaka ba mobulu soki ba mbongo ebimi ken bana yoko welela parce que yo mto yaki na délégation e koleka ndenge nini. Bon, mbonga matanga babimisela ngo mobulu te mbonga matanga ezali ba kopesa famille ndeko na biso dernier akoya deuxième fois ba kopesa famille mbongo donc makambo to eleka nango pepelo moni lelo ba polémique o batu baocha moninga kufi bokomi ko sala ba émission moko boye ya ko intoxiquer batu na haine eza bien te donc to lela ndende ko na biso bien ezala makambo te ke bobanda ko bambele maladie surtout ba biloba lobo bozolo baloba na ezala bien te donc ezala pena bien te. Connaissez ma maladie wana yo science ya kosola maman na ye pesi ba précision ni concernant liwa ndeko na biso Eveline ndeko na biso abelaki malaria yango ebomi ngana wasenga beaucoup plus to sola muke to tika batu bala na de ba image ndeko na biso abeli malaria nde mutu elie ndeko na biso mais côté la batu mususu bakomi ozwa makambo ngona ba anglais o bango balingi ce n'est pas gentil. C'est bon qu'elle vient à la droite à l'image, mais ngam na yambio. C'est bon, to comme que ne malé mais photo chité, mais et ça ne logo mo ba voir le belango partout kento no ba beto zonga. To moni Robino Mundi waza na Paris. Fali pour na ba mission tout ba na Paris. Mais ken piana na manike de John ba soldat ya fali pupa batika na bango na gisasa. Ozole la ba se kabino bo jirango neni pasi wana bona. Bon, batunde ba mona to ana pasi. Soki fali pour batika biso Pierre Kande mabe. Ezaneti biso totikali na kini mais batiki biso na mbongo na poche peut-être mbongo ngana na ngona minute oyo emsu mutu musu azana poto ana zampiaka menga na oseka na vivre bien ozo comprendre okoyela ngape problème na yo na pesi solution peut-être obenga ndeko na bino ya poto ana wazo sekanga akokotinde lo $100 $200 te menga na kotikala na ngana ndenge na ana kini
donc na capacité ya ko aider mutu na problème ozo senga ata $1000 $2000 na facilité ya ko aider mutu donc il pona nga en tout cas fali umela na yo umela seko na seko umela kana kotika kabino parce que bolobaki trop que non bino pe faut na délégation bongo un président de la République abimisaka dauphin est-ce que nani a imaginé que dauphin na eza la président Shadak ezana te fali pour pas bozo boule que fali azoya na keni na ba manike bozo pe surprise ba yepete mais biso objectif na biso ezali ndule zonga nde na poto ozo comprendre premier pas ezali ndule zonga na poto et ça n'a plaisir à trop fali pour pas même Robino Mundibu yo yebi combien des années Robino Mundibu abini simboko mais occasion peut-être on visa zokate mais la première fois fali pour partir na délégation tout le monde dit qu'on a vu Robino Mundibu anyati makolo na Paris grâce à Fali donc igezi mawete tika ko seka Robino Mundibu à partir à lelo inonsa tika na ko seka Robino Mundibu à partir à lelo Fabrigaz tika ko seka Robino Mundibu à partir à lelo succès local ya RDC donc il beaucoup mis au niveau moko. Merci beaucoup Ken Pena comme na suka je sais pas un dernier message na batu balandi biso okolo bani parce que comme vraiment na suka dernier message ezalika na bato ba lo babiloba loba nzela poto ekangami te dans nzela poto ekangami te donc totika fali a préparer spectacle oyo monde entier zozela ya Bercy o fali azobeta na biso biso tona bezo to mona ndenge fali ko bukela biso Bercy wana omoni muto akobeta premier congolais o akobeta Bercy na guichet fermé c'est Fali Poupa ateki déjà ba billet tout esili donc nyonso esili donc premier congolais o azobeta concert ya guichet fermé ya Bercy c'est Fali Poupa donc en tout cas nzambe a pambola Fali abatela ba artiste musicien Fali en tout cas nzela ya musique soki kozonga boye ekosala biso bien donc batu balongola nde na mitu na bango ke il fallait qu'il kende piana kende il fallait qu'il boye boye en tout cas c'est Apolline Lumumba RDC Monde Prince Yahweh le mystère Vexas Sœur Angel Muswali Makizembe Aïsam Ezoba batu bolanda biso belé batu wana nyonso tu wana bongo soki bapesa nga visa kasi na sengi SOS ya bana poto soki na sengi SOS ya bana poto ke visa ngo yango yo bino batu bozaki ozela ken piana ya poto visa ngo yango yo est-ce que balinga basala nga contribution on ne sait jamais on ne sait jamais voilà comme na suka merci nangai nazwi nanga visa te mais compte bancaire nanga bazwi nini bavimbisi emsu tala tope sa chance na Fali et ça langa pas cité pour na raisonner compte nanga banque eza rovimba boye ça langa pas ndeni voilà vie auto mena biso tout lukandela to lukakala lelo Fali pour pas mbongo na ebela pesinga na renforcer compte bancaire nanga na kende te ambiance ya chaque jour yo kaloza mo nanga na ba boîte mais depuis Fali akeka na ba musicien ngana komi muta ba boîte chaque jour yo komi na komo lia na mbongo na yo ngana komi ka place okuta ngo okuta ka place ba tumba bataba place bazobo ngulu ya mobimba na komi pena merci beaucoup Tokomi Nasuka. Je vous laisse suivre ces images. Toka nini aucun piana na délégation ya Maman Denise Bakendaki ko rendre visite na famille ya Evelyne Kamo Lopez. Après c'est soko talinga boye batu ba remarquer na tentire échanger munene ye lisusu na ba tentire na mise à sika. Oh kasi eza ba signe ya moto mbongo ebakisa mi na banki. En tout cas merci Fali pour pambola ma Umela na yo Fali. Merci. Voilà. Totika ba tuna image. Awana siko komi parti nga siko na sala émission. Voilà. Wata siko image wana. Merci à toi Crisco Louvadi. Merci. Na Paul Ventour de Bundes. Suivez les images. Au revoir à la prochaine. Bye. Na habité ndeko na biso Evelyne Kamo azalaki mwana yo kotala lelo akufi première dame atindi délégation. Est-ce que s'attendaki na rencontre eux? En tout cas, na s'attendaki na raconte wana te. Na sepeli mingi. Na sepeli na remercier na maman puisque azali maman ya bana tango yoki lolaka ya boye. Atiki biso te atindi bino boya po bokuta na biso.
nzambe kaka azwa lokumu oyo ezangi nzambe abakisa mpo na ye. Alors mama toyebi ke Kongo mobimba eza na pasi kokufela mwana na yo ya mwasi oyo azalaki journaliste ya monene oyo lelo tomoni bapage nyonso tu bareseau sociaux nyonso ezala koningana foto ya Eveline ezodefile wana tusa esalaki yo ndenge nini Eveline yango koexplike biso mpo tomoni bato pakola ba message ya lokuta ebele Eveline yango eloko nini etungisaki ye akoma na niveau ti ya kokufa bongo nakoloba Eveline babwakelaki mbasu na lokolo babwakelaki ezalaki na mois de décembre bino bo omoni alekaki susu te bon formule 1 oyo asala oyo aza na flat na Kimbondo ntango bauti poto na mwasi na ye mwasi aye atuninga Eveline aza wapi ngabi ate Eveline babwakeli mbasu alali na chambre poso ozala mutu na malade obomba te ntango mutu wana akoki kobikisa aki azwi mobile na ye bayi kozwa papa moko asalisaka yango basalisi Eveline abikaki po bino bajournaliste nazoyoka boza koloba ba n'importe quoi banini Eveline abikaki komi kotambusa mutuka na ye ayebisinga mama na mois de mars na kozonga mosala nga nalobi nzambe azwa lokumu kozonga ekomi samedi aye namoni azolenga mama malili ngabi te ntango mosusu eza kaka bagrippe oyo ekomi mikolo oyo donc il faut toki osalisa examen Eveline amemi dip na ye ake tosalisi examen na exauce ya awa lokola docteur alobaki soit aperfuse ye ou bien mela bakini nayobi te mama sombaka bakisi ngai moko mama na ye nake kosomba bakisi na bandi komelisa ye ameli premier jour deuxième jour Eveline aboyi komela kisi nazobondele nga Eveline mela kisi jeudi oyo akufaki nazobelisa mwana nakoyeba pete soki Eveline akokaki kotika biso mikolo Eveline mela kisi aboyi komela nasala bo azolobe susu te nabengi mama leki na ye Eveline aboyi komela kisi yoya ayatali azotune ba question azolinga koloba te mama leki na tuni azoloba te pona ngabi tamsuka ba caprice bakisi esili pe nazosala musale pona lambela ye na bongisa nini ikoyeba tokotaka pe bon nazosala musala nazokota na ndako nafungoli rideau natali okomona lali na ye mama nalali na ngani bon ekomi jeudi wana nafandi nokone kutali kotala ngaki nakota na chambre bo namoni moto kingo mopanzi loboko mopanzi na tomboli mutu naoki mutu kilo na simbi makolo naoki makolo malili nde na bandai koganga wae bandi koganga na bandi koganga Eveline akufi lokolo ezalaki bongo. Merci mama ndenge toyoki explication na yo esali bien mais bato mosusu nde bazo panza sango mabe ke mama asalaki émission alobi Eveline babwakelaki mbasu na sexe yango ebomi bato mosusu bakomi kointerprete yango na ndenge ya mabe bango Eveline lokola akufi ete mutaka na sima Eveline bato bakufi te elikoloba lokola Eveline akufi nde yakangi non oyo akokommente na ye akommente pasi ezosala nga Eveline azalaki mwa ene na nga epo azalaki mwasi ya valeur tala eta papa azali biso Eveline nde azalaki moto abandaki kosunga biso abandaki kosunga biso Eveline tozanga te ata mwa moke te bosala boye yango nazoloba kaka soki eza liwa ya nzambe nzambe azwa lokumu mais soki eza moto ya mokili moto asala Eveline boye moto wana mpe akokota na sa mabele nzambe ye moko akosala jugement mpo na ye bajournaliste kutu nasali kaka interview puisque bolobi mama moto atindi bino nalingaki suki kosala te message nini asuki kopesa na mama Denise ndenge azwi pena atindi batu po tomoni deja ndenge mama Denise atindi batu boye seke matango akozwango en charge azwango pena en charge mobimba message nini okopesa ye na bandeko na biso bazalaka na poto balobaka mama Denise asungaka batu te message nini okoki oloba mama bon message nini nakoloba mpona mama Denise na remercier ye puisque
na remercier puisque ntango ayoki sango bomemeli ye akangi motema te atindi bino bapanzi sango boya bokutana na biso baboti na ye toyebisa ye oyo ndenge nayebisi bino oyo nzambe abakisela ye oyo ezangi po mosala na bango ekende liboso. Merci mama okokende no fanda. En tout cas merci ndenge accordé biso vraiment. Merci nga pe na sepeli kaka ndenge bolobi yango tozozila me tosali programme semaine prochaine. Bino botie date nini? Toti le 27 le 27 eza jeudi bakundaye le 28 vendredi. Wana boko bosala ba échange de numéro na délégation ye po boye bandenga basala makambo nyonso peut-être bango emso ba somba mabulu biloko nyonso déjà bozala na programme moko na délégation ya mama. Problème de téléphone ezali. Zila na zo téléphone. OK, merci. Alors sœur Dani, en tout cas na pesoka merci lisusu. Kotala ndengo ye okutani na mama ndenge bosoli esali okoma. En tout cas, ça li passe mingi na de tozo ko ba version zo bi mebele nga pe na kanisa ki nde babaki babaki la ki mbasu na sexe de batu bazolo bebele bele bon mama ye moko moboti ou avanda ki na ye a expliquer mais ezaka liwa et ça la toujours passe et ça li vraiment passe mingi mais bon na sepeli ka nde mama lobi a éclaircir vérité ndenge ezali voilà. Ba kotala Congo na biso c'est comme si ba tambusi sangwa lokuta peut-être bandeko balinga basunga Eveline pona matanga bazala décourager poko yoka déjà koloba keno babwakela kemba swa sexe image kendaki neti emso Eveline abimaka na mibali ya bato tandis que toyo yoka pe na source information ngo ezala nango lokuta na bite kosenga nini na bato nyonso o balanda biso o pe bazana besoin ya kosunga peut-être babocho Eveline atiki basunga soki ekoza teka soki babwakeli ou si c'était vraiment que ezaki même baswa sexe eza babwakeli ko babwakela rate so bimela mobala batu jalousie pezali baomona progression na ye bazomona ndinga sa musana na ye zuwa ka mutu ka azana nango bwa ko bwakela pe mutu mingi babwakela bango eza teke babima na mibala batu babwaka ka na zuwa. OK, merci beaucoup. Alors maman nayebi ke botika soma porte pour elle maman nayebi te soko ko pesa biso numéro bazo pesa numéro le tozo ça jusqu'à présent to ça la ka numéro EV puisque bato belé bazo benga kaka nango pesa biso yango bino moko dans cette ba bengi na numéro oyo bazo bino mbamo pesa numéro eza 080 et plus 243 85 57 344 53 na suka plus 243 85 57 344 53 na suka. En tout cas bana poto nyonso tout en tout cas soki bobengi na numéro oyo bokozwa mbala moko famille bokozwa mama ekosala bien ndeko na biso Eveline azali tsute matanga ezosenga kaka mbongo kaka au moins 10 fois ekosala biso bien bandeko na biso ba journaliste tolobaki tosa la liste soit na numéro oyo soki eza na M-Pesa totia cotisation toza ebele soki tobi totia ata $10 soki 100 personnes batie $10 wana en tout cas ekosala pe monter à bien bandeko na biso surtout ba journaliste ya ba journaliste ya TV ba journaliste ya presse en ligne vraiment tozala na solidarité namoni bandeko mosusu tout ça ba gilet botalatala bozoleka na ba TV bozoleka na ba TV bolo ba n'importe quoi que journaliste ya internet ya zana doya okendo filmer na matanga Eveline te kaka biso nde to luka solution parce biso to solo lipo première dame tinda batu bino ba boleka na TV botsala net ona il faut bozo ba contribution batu est-ce que mama bosola kina ba journaliste mo que non bazo la bino ba contribution na solo na journaliste mon côté puisque journaliste dina kozolanga contribution puisque adresse ezalia puisque biso nde toza ba boti Eveline moto nyonso ali komona biso pona lisalisi ayekotala biso ekoleka na kala la journaliste ndenge bolobi bomona ki première dame atindi bino boye komona biso eza bongo. OK, merci. Alors masolo ana ya ono
contribution balekisa epa no gilet botalatala en tout cas gilet botalatala olakisa biso bapapier oyo ozwaki na leta mpo osala biloko ya boye mpo famille awa bayebi yo te donc botika badistraction apa apamba oyo to alingi olia mbongo na nsima Eveline donc botindela journaliste moko te mbongo mama lupango awa eza numéro combien na toza na direction na biso eza direction mama colonel toza na Kimpaka numéro 66 ok Kimpaka numéro 66 au côté ma colonel na bandal au côté ma colonel deuxième avenue donc tuni Kimpaka 66 et pas Eveline yango wana ozana $10 $50 $100 $1000 nenge ma Denise aotinda msusu $15,000 na ye yaka mbala moko nde na famille donc eza makambo ya ba association na bino te bosa ya lokuta en tout cas merci maman ndenge lobi boyebi makambo wana te ya ba contribution ba osa ya la bino donc ça li biso bien maman na ebite so to robi mana biso to tika bapa ya bazonga Oui, merci. Merci, maman. Donc, tu as comme ça, on a rotika, enveloppe. bibiso a toboyaki bajournaliste internet oyo bazoluka kosali réputation ya kamo ocomprendre mpona comprendre ke ebele baoya mpona oluka bese na nsima grande sere na biso oyo ayebana déjà ebele Eveline andoswana na bango te ayebaka bango ku te Eveline asola na bango te Eveline azalaka na baoyo andoswana na bango mais na kambo bakomo filme ntina badouche bakomo chrétien na ba façon moko boye vraiment ça vraiment filmer na douche oui na bino botika batu ba filmer ba douche comment ba profiter peut-être un temps ya loyenge ya palpite ya baoba akufi ya kupaki wana ndenge na bandaki kolela donc ça vraiment bien donc wana ezana mikumba na bango na ko kotia ba makamu nyonso to na mutu te puisque ngam na sali perte ngam tuna ngam na kufeli o azalaki pona nga plus cher ene na ngai et puis moi na tangi mwana zo sala mwana ya valeur na perdre penza mwana na kati ya libota balo bala bango nde bakoyi koloba kuna na koyi kotia naza kuna te pasi oyo naza nango nzambe kai moko yebi ndenge akolongolango naza wana te na bango pe bakufa bino pe bokufa te wana liwe eza nzela moto nyonso tunami biso pe nde toabo toudel alors cimetière ekangami ubie kuna na morgue bibembe mosu eza te kaka ya ye non alors sir nayebi te yo nde oloba liloba suka po tokabwana na biso nayebi te liloba suka nini okoasire mosu na famille ndenge tokabwana boye mais naozonga ndenge na ye nazokende sikoyo komona mama comme ça nayebisa ye parce que abaki nanga nazwa état de besoin ndenge olobi ke apesaka oyo akoki kopesa nde bakundaka ok nga mpe nakoki oyebisa ye kampe olobi parce que akolanda yango mpe me nga nakoki kuna siko nga naza wana nga aza toujours na ser nasi tokoya lisusu koya na biso ya mibale eza nde solution mbala moko mpo première dame oyo aza na minute oyo azokosa kutu na eloko d'ailleurs soki alobi kaka liloba moko makambo nyonso esili donc bozala calme makambo akunda Eveline botungisama lisusu te ndenge deja bomoni toye boye kokundama Eveline bomitungisa lisusu na eloko te donc makambo nyonso eleka kimia donc na ordre pe lisusu mon frère oloba eloko bon ezaka mawa biso tozana pasi biso ba journaliste yango na osenga pe na ba kontina biso ya UNPC kasonga chilunde ba Jean-Marie Kasamba na Kinshasa bango pe ba tia loboko na poche parce que za ndeko na biso collègue na journaliste nda kufi tozana pe na ba kondi oyo ba gérer biso na kati ya province pe na mboka mobimba e bango nde pe ba tia loboko na poche pe bango pe ba meka ko discipliner ba ndeko na biso misusu oyo bazo betsa moi famille mabaku parce que za bien te ko betsa famille mabaku na tango pasi ndeko akufi bo filmer na douche wana eza koluka kosaliri ou bien na intérêt nini tobite so bazala intérêt pesa propre bakaro soko basa wana etalibango po mutu aza na éducation oyo aza na mawa akoki kosala babiloko bango basali te
Merci beaucoup. Zakuna te maman parce on a zanango bango ba éviter na perdre moi na valeur azaki na ba projet pour na balek azana charge ya bana leki na ya tangsaka ba école privée nyo seveli mutasala atiki mwana te na boti na ete boti na ete. Merci beaucoup maman, merci. Okosukisa en tout cas tu remercie maman de boya famille boya bibiso Veline azanja ndeko na biso na kati ya musala oyo aza pende maman le journaliste monene biso moto yebi po même ba leki na biso bazokuta ba ifasiki balandara exemple na bazore comme modèle aza maman oyo journaliste asali musala mingi na mboko oyo bayebi yango wana biso ba journaliste photo ya to ba peke ou akufi azande na biso mais asali pe as exemple modèle monene alors faut rendre hommage na respect. Merci beaucoup tosuki wana. Pierre, pardon.